Après plusieurs jours, topé plusieurs mois, pasteur Marcelo a zongi na scène prédication à Liboso. Après décès, il y a Maman Blanche Tunasi et Salamaki na impact na idéologie. Yemoko alobi, je te mors, Sikabo, je suis ressuscité. Et à Koufa Kelongona Maman Blanche a mis écui, Yemoko a tiki Maman Blanche wapi, Ambek et Salaki na impact na idéologie. Wana Bokolanda yango na suka ya émission yango ekosala peut-être lisolo ya leoto kobeta. Kasi na sepela ki na mateya kitoko oyo pasteur Marcelo Atea sur la sexualité. Le cunnilingus. Cunnilingus, c'est lorsque l'homme lèche la partie intime de la femme. Fellation, c'est lorsque la femme met dans sa bouche la partie intime de l'homme. Sodomie, c'est lorsque l'homme, au lieu de connaître la femme par le moyen vaginal, la connaît par le moyen anal. C'est ça la définition de ce qu'on vient de dire. Alors, ce qui est normal et qui ne crée aucun problème, c'est la voie vaginale, où l'homme connaît la femme par la voie vaginale. Mais pour ce qui est de la fellation, cunnilingus, sodomie, il y a beaucoup de problèmes dans les couples parce que, comme il n'y a pas de verset clair à ce sujet, il y a tout un débat. Ba jeune fille to ba maman ebele bazalaka na erreur okomona ozaina mobali po peut-être nzambe na pambolité azuna ni makokite okotika mobali ya vina yo po kende koluka mutu oyo bengaka mobali ya mbongo tala jeune fille oyo ya nzoka mobali oyo azalaka na liboso wana ezalaki mobali na ye atiki mobali na ye po alanda mibali misusu oyo akanzaki mibali ya katuku bianza ya mbongo basakani batiki Aoumeli azokozwa mobali te akei batunie mobali na wasaliwa kwa pa ya pasteur bien sûr on a balate pasteur yebisi mobali ya vina yo ezali oyo boyaka moto ya liboso ya yo moto lukaka mobali ya bien salaka attention pour mabe ekoki kokoma. Votre mari est où? Where is your husband? Hein? Je ne suis pas mariée. Vous appeliez qui mon mari? Who do you call my husband? Attendez. Votre mari est où? Where is your husband? On s'était séparés. Je n'ai pas de mari. Je vis en famille en ce moment. Votre mari est où? Where is your husband? Tu es mariée, non? Non. Laissez-la. Votre mari est où? Where is your Papa, je ne husband? suis pas mariée. Je vis avec ma mère. Je vis en famille. Avec mes enfants. Venez, madame. Come. Est-ce que Moussala Yakobi na ba danseuse oyo pe ezalaka na ba kisi on ne sait pas ya salaka attention danseuse oyo a Leli Solange tango ba mbaki e pa ya confrère na biso Papi Gen alobi basenga e sous-vêtement na ye pona akota na orchestre pe singa e mutu ko swa makambu ya boye pasi ya kosakana te landa Solange au micro ya Papi Gen. Basenga nga kading de ezalaka bolati na telemi na ye na groupe abatu pesi bazali baninga na biso moko la bango lobi ke no pesa ku kaleso lati siko na mitali muto défendre nga pa zate bango sonje bazali d'accord na pesa na moni ke moyena pesa ezati na osani wana mutasinga mwana mwasi asinga vous pesa kaleso no lati wana journée nga siko na mutu na nga na boule siko so na pesi na otika na mutaki siko yo so na tike mutake na butu ezala ndenge nini na yebite ole na pensaka na vivre ango ole na vivre ango au moins na limo na yebisi baokaka na lobe pelote na bika na zuya c'est quoi la location ya ovandika bono yo pesa bono kopirine déjà bien non na ye ko ya nga na kuti bino nga na ye na nga na ye comme ko bina lokwa bino ndeti bozo bina nga pe na ye batindi nga na ye na groupe presse bino bozali ouais siko bino mamoko attaque to nga na tembo takenga mbamo kaleso siko Nathalie na otala na gauche otala na droite mutu oyo défendre wazate ke non te apesa po ani so quand nous avons fait longo lango pesa ouais
Suka ça non. Na yebite. Ne sikone na ko aliye mtesanga na omemo na poto bilo mwa bon. Na biso kofi. Ouais, non mais mon poto nde zaka soit dans ces obina binana na yoki na ngomba poto mais na zaki vraiment tenira konte. Poso ke zaki ke na zaki na esprit oyo ke mutu mo la poto nzala. Tango basenga nga kadingi na nga. Na ngana na longola kadingi na mpona yo luka poto. Mais tellement na yebaka vraiment makambo wana zala na na mo bosenga kadingi na tiki na bakapoto na bilonyo so na kenanga. Dona kenda na nga tinande pe na kutane mene ya pe a prometara pe poto na memo na poto mais na ezalaka ndengwana kaka mais jour réalisaki abi pena ke no uke poto ata oboyito olingaka mboloko te kasi ndima mbangu na ye tokende bongo na Grand Katanga précisément na Kashobwe et pas wapi ba produit plus de 10 000 tonnes ya sac de riz na ba maïs na plantation ya président Moïse Katumbi Chairman oyo atangisa batumsu kelasi ba ingénieur en agronomie ba kei ba sale exploit masangu oyo et koki kolesa Congo mobimba pe na ba pays voisins. Émission ya Lelo. La quantité est inattendue. Tous les dépôts de la ferme sont pleins. Il faut recourir dans les écoles pour stocker ces tonnes de riz avant l'évacuation vers d'autres provinces du pays où l'état des routes d'intérêt agricole laisse à désirer. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shita kwacha pelende wenjo unakoka makolo yaya balokolo mwana te babetaka mwana ngolo mwana oko ibebi maître Alléluia, le Dieu de ma vie.
Merci beaucoup, je vous aime tous. Que le bon Dieu vous protège. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyosto bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopé sa programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kuta na kapona ko solola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedeke bokota to solola le to kosola makambo ebele misatu. On a sélectionné pour vous toute une litanie, on a tiré, ramassé par-ci par-là ba image d'internet pour na tomeka kosolola yango biso na bino zali dialogue n'est-ce pas? Oui. Ozola na biso zali na Kashobwe, ozali na Kipushi, ozali na Kisantu, ozali na Masina Petro Congo Kingasani na Kinshasa, ozali na Suède na Norvège na Canada partout na États-Unis, na France, na Belgique, dans la émission Nabino et Bandito partagé, bon peut ça partager un gros peut-être autre sola awa et que sunga ote tango yoko partager un ndeko e ko so e ko sunga ndeko moko songolo et sikamoko pakala kombo ngai Fiston Pelende tata ya Sedeke ya lokola bomoni na sommaire kuna to bandi ko to meki ko joa moi ba sélection ba image par-ci par-là pour to meka ko développer yango mais spécialement lelo ezali bongo sombele suka bisanga poto ko talisa yo to ko lagisa yo première prédication ya pasteur Marcelo Tunasi après liwa ya Mama Blanche 40 jours na ye salamaki awa to maki liwa Mama Blanche ça avait causé beaucoup de problèmes ça a fait couler beaucoup d'encre ne ba bongo na le poto ya ituraima entre ye na confrère na yeto ndeko na ye Denis Lessi. Par après, Denis s'est retrouvé dans les États-Unis, à Dallas, et Marcelo s'est retrouvé dans Barcelone. Pour moi, quand moi tension, mon pépé, tango azongi, ya culte à liboso, yemoka lobi ango ouf, ambek. Ambek, et ça le coup na zongi sikabo na scène des grands ko parla langue wana bokoyo kayango awa yaya alibongo akufa ki azala ki ya okufa siko ya sekui o pasteur Marcelo akufa ki ndenge nini to mona ki akomé ko moi bizarre mais sikabo tanga kei a se défouler azongi siko matango a sekui azongi siko est-ce que pasteur Tunasi asekui moko to asekui na Mama Blanche Tunasi na molimo yango nde yemoko akoloba awa yango bo partager okomona pasteur Tunasi awa kasi yambo to koma na prédication ya pasteur Tunasi na lingi to développer moi 2-3 makambo oyo moni bongo na sommaire voilà. Boko na Kashobwe pa wapi plantation ya Chemen Moïse Katumbi Chapwe ba produit plus de 10 000 tonnes pardon ya ba rue o ba dispatch yango na ba saki konso ba bi riwana na masangu
ekoki ko nourrir presque République démocratique du Congo ya mobimba tala makapo to dingi na mboka yango ato olingaka mutu te mais action ya mutu il faut que linga yango. N'oubliez pas Moïse Katumbi Tchapou azali d'abord un économiste un opérateur économique, n'est-ce pas, avant que la gouverneur il y a grand Katanga à l'époque avec l'agriculture na élevage des consommés makam oyo yé asala oui ba divergence politique tout que ngo pembeni mais oyo ceux qui gouvernent peut tema boko je crois nzara ekosila non seulement na Katanga mbimba non seulement na République démocratique na ba pays voisins tala action oyo ya makasi Moïse Katumbi Tchapou asali que nous félicitons ici na radio le collège suivant. Il faudrait peut-être inventer les mots pour décrire textuellement ce que le village Kashobwe a produit cette saison agricole. 2024, une année exceptionnelle dans ces grands laboratoires du cuivre vert de Katumbi. De 5 000 à 6 000 tonnes de riz, ces villages situés dans le Haut-Katanga viennent débattre un record inattendu. Plus de 10 000 tonnes de riz produites cette année. Un miracle, loin de là. Juste la volonté jointe au savoir-faire concret. Des décortiqueuses tournent en plein régime, disons sans arrêt. C'est un processus final. Création d'emplois pour les jeunes filles et garçons. Certains sont ingénieurs en agriculture. En fait, j'étudiais à l'université de Kasenga et j'étais soutenu par le président Moïse Katumbi. Vous voyez, pour le moment, comment nous avons tellement un grand problème du travail. Tu peux finir, mais tu ne travailles pas. Alors lui-même nous a encore appelé pour travailler dans son domaine. C'est pourquoi nous nous retrouvons encore ici en train de produire ce que nous avions appris. Donc lui-même, il a semé, il a encore récolté. Pour se rendre compte non seulement de la quantité, mais plutôt de la qualité, le président Moïse Katumbi, souvent sur ses deux roues, fait le quatre coins de la ferme Moussiri à force de mollets chaque fois qu'il est présent. La quantité est inattendue. Tous les dépôts de la ferme sont pleins. Il faut recourir dans les écoles pour stocker ces tonnes de riz avant l'évacuation vers d'autres provinces du pays où l'état des routes d'intérêt agricole laisse à désirer. Hatuna na kwa kuipeleka ingine mamichele tunabeba tu masomo njo mle tunaweka mamichele yetu juu madepo yote isha kuyala mkashiru. Hakuna namna kama tuko tuna balabala mzuri hapana mkongo basezi kwenda kubeba mamichele kule biko nenda kutosha kwa mbali. Tuko na mchele mwa mingi sana me balabala ya koza ya kufwa. Au-delà de la farine de maïs, Kashobwe produit désormais la farine du manioc. Vous voyez, la vision du président Katumbi est tellement large qu'il pouvait voir. On n'est pas trop limité, comme vous pouvez le constater. Au-delà du maïs que nous cultivons aussi chez nous, nous avons commencé aussi à produire la farine du manioc. En pleine récolte dans cette vaste étendue, des tonnes et des tonnes seront consommées dans les quatre coins du pays de Lumumba. Moussiri, cette ferme vient d'augmenter sa production d'oignons bio sans aucune assistance chimique. Tunaisha tu date manganyi chimiki na hata unashika tu harufu
utashika tu sana akuikala kama management hii maonyo. C'est pour ça watu waisha kuipenda sana peko nafanya makomando. Oignon sans engrais, sans rien du tout. Donc le Congo, c'est un pays béni, mais il faudrait avoir la paix. Jamais. Parler en n'en plus fini, le président Moïse Katumbi s'éloigne de toute promesse, tout en affichant simplement sa vision pour le Congo. C'est une spécialité dans l'OE rouge. Et cette année-ci, la population a tellement beaucoup cultivé, surtout le riz. Donc il faudrait la volonté, il faudrait avoir une vision. Ce n'est pas des discours creux. Là on récolte le manioc, on récolte le tout, donc on apprend à la population aussi de se prendre en charge. Il faudrait faire Kachoboué dans les autres provinces aussi. Donc il faudrait, ce que nous faisons à Kachoboué, on puisse le répliquer aussi ailleurs, dans le deux Kasaï, dans le Maniema, dans le Bandundu, au Congo central, d'Ituri et du côté de l'Équateur. Donc vous pouvez cultiver, mais il faut avoir une politique de suivi. Dans le suivi, vous avez aussi le route des dessertes agricoles. Vous avez le route national qui existe que de nom. Ça ne sert à rien de faire de programmes, non. Il faut être pragmatique. Il ne faudrait pas faire beaucoup de bruit, il faut travailler et produire. Le Congo est béni parce que nous avons le cuivre vert qui est l'agriculture. Et si nous sommes sérieux, si nous avons une vision, nous pouvons tout faire et même l'Europe peut commencer à importer chez nous. Du Congo central, Kachoboué est aussi en phase de produire le miel, pas des tournesols comme d'habitude, mais cette fois grâce aux acacias. C'est Olivier Kamitatu qui m'avait donné ces semences. Donc ça c'est le miel en provenance du Congo central, c'est grâce à ces acacias. On les a plantés il y a une année et demie. Donc tout est possible. Il faut avoir la volonté, il faut aimer le prochain. Et non pas aimer ses poches. Très claire est la vision du chairman, concrètes sont ses nombreuses réalisations et productions pour le bien-être de Congolais. Nalobaki yango na ebandela tosalaka attention mingi surtout na bandeko basi bayaya basi bino batu bolingaka mobali ya bien na yebaka te mobali ya bien azalaka ndenge nini tala exemple ndeko mwasi oyo azalaki na mobali na ye très bien bandeko vivre soki nani akosaki on ne sait pas olandi mutu oyo otiki mutu oyo alingaka yo okei pa ya mutu mususu pona katukubianza jeune fille oyo atiki mobali na ye ozalaki na ye papa ba na ye alandi aboyi mpia kake kolanda pona mbongo mibali oyo akenda ye kozwa wana basungaki ete basali feti batiki akomaki banda atika papa bana na yesoki ya bimili banda ezala kaka kei bazu mobali mbala so akosengina bala comme la mariage batiki ati a changer mibali ebele kaka ndeto lobaka suka nango abino ngai fona ke na église ko talisa ko sambela nzambe pona bala na ngai yezu akomi na église boy pasteur ayebisi ya pesi prédication ya leso munene Osala mobali, on a la mobile été. Osala mobile teneni. Osala mobile, on a mobile na célibataire. Célibataire nengeni. Oh. Osala bana, o bana mbali. Mbala sa on a la mobile oh. Pasteur atuni ebisanga. Osala mobile, on a la mobile oh. Pasteur anduko ebisai. Yo sala kala mobile osala kala mobile o tika ye poke de kolanda mbali msusu wana. Nzambe alobi mobali o salaka na ye liboso yende mobali na yo obebisa libana na yo pona kolanda batu ya libanda pona lokoso ya mbongo yaya nalobaka yango chaque fois awa linga kausa mobali bozwa mbongo na ye ensemble yeba esika mbongo ya mobali na yo euti bo produire mbongo bo fabriquer mbongo bo reconstruire vie ensemble c'est ça que oye okuti mobali azalaka déjà na mbongo na ye esika azwa mbongo yo yebite tango bakoyebisa yo kuti bilanga si bakona malala bandi kokola mambita bandi kolia il faut obuka okona pe osala sacrifice ekomaka mabe mais soki oyebi ndenge obandaki nyonso oyo ekosala mate maloba to listeya
to extrait oyo ya partie ya prédication topé ya message topé ya témoignage oyo makambu pasteur alobeli ser oyo écoutez ayo basa ba congolais te hein tala ekofungola esprit landai. Votre mari est où? Where's your husband? Hein? Je ne suis pas mariée. Vous appeliez qui mon mari? Who do you call my husband? Attendez. Votre mari est où? Where's your husband? On s'était séparés. Je n'ai pas de mari. Je vis en famille en ce moment. Votre mari est où? Where is your husband? Non. Laissez-la. Votre mari est où? Where's your Papa, je ne husband? suis pas mariée. Je vis avec ma mère. Je vis en famille. Avec mes enfants. Venez, madame. Come. Lorsque nous posons des questions, When we are asking questions, mettez-vous ici. stand here. Je pose une question encore. Je pose pour la dernière fois la For the question. last time, the question. Votre mari est où? Where is your husband? Papa, je n'ai jamais été mariée. Jésus a demandé à la Samaritaine, va appeler ton mari. Elle a répondu quoi? She said, Je suis pas marié. I'm not married. Peut-être vivre avec quelqu'un. Viens. Votre mari est où? Where is your husband? Hein? Je ne suis pas mariée. Le père de l'enfant est où? Where is the father of the Nous ne kid? vivons pas ensemble. Attendez. Wait. Vous appeliez qui mon mari? Who do you call my husband? Attendez. Vous appeliez qui mon mari? Who were you calling J'ai my vécu husband? avec un homme, mais on s'était séparés depuis. J'ai posé une question simple. I've asked a simple question. Vous appeliez qui mon mari? Who was the one you called my husband? Mon ex. Vous alliez vous marier? Will you get married? Vous avez vécu ensemble? You've lived together. Vos parents l'ont connu? Your Oui, parents papa. knew him. Hein? Oui, papa. Maintenant, je réponds à la question. Now Votre ask me mari est a où? question. Where's your husband? On s'était séparés. Je n'ai pas de mari. Je vis en famille en ce moment. Je reprends encore ma question. I will ask my question. Votre again. mari est où? Where is your husband? Non. Laissez-la. Votre mari est où? Where is your Papa, je ne husband? suis pas mariée. Je vis avec ma mère. Je vis en famille. Avec mes enfants. Venez, madame. Come. Lorsque nous posons des questions, When we are asking questions, mettez-vous ici. stand here. Je pose une question encore. Je pose pour la dernière fois la For the question. last time, the question. Et je répondrai moi-même. And I will answer myself. Votre mari est où? Where is your husband? Papa, je n'ai jamais été mariée. Jésus a demandé à la Samaritaine, va appeler ton Jesus mari. asked the Samaritan Elle a woman, répondu "Go call your quoi? husband." She said, Je suis pas marié. I'm not married. Peut-être vivre avec quelqu'un. Though she was Bien. living with a man. Vous avez vécu avec un homme You've lived with a man pendant des années. for years. Dans la même maison. The same house. Vous avez eu un projet de mariage avec lui. A project of marriage with Et il him. devrait And he vous should épouser. marry you. Et on le connaissait dans votre famille comme votre mari. Vous n'appeliez pas mon copain, ni mon fiancé. Vous parlez de lui comme votre mari. Il s'est présenté dans votre famille. Et le projet du mariage était avancé. Et il est parti He left dans votre famille pour voir comment ça se passe. to see the way that La dot se passe comment? On lui a donné la liste. Il a pris la liste. Et vous êtes arrivé au niveau de la dot. he stopped at the level of Brad Et il a Valley. désisté. He stopped Et il est parti. and he left. C'était votre mari. He was your husband. Maintenant, je pose la question, votre mari est où? The question, where's your husband? Il est maintenant à l'est. Bien. La réponse était, on me l'a volé. Well, should be they stole it from me. On me l'a volé. He was stolen from me. On a volé son mari. They stole her. Vous ne seriez pas You célibataire. shouldn't be single. C'est la grâce de votre vie. It's the grace of your À cette life. époque, At that time, quand vous avez une belle femme, as you're pretty vous woman, pensiez you thought que s'il part, if he will c'est leave rien, you, c'est zéro. there's nothing, zero. Vous allez vous remettre. You will- Et il y a quelqu'un qui vous a induit en erreur. Il y avait un monsieur There was a man à côté on the side qui a séduit votre cœur. seduced your heart, Un homme en tenue. a man of Et uniform, vous a donné de faux gave you espoirs. fake hope. Vous l'avez poursuivi. You pursued Et him vous a lâché. and gave up on you. Maintenant, on lui demande son mari où elle dit qu'elle a sa Where's her husband? She said, Écoutez, s'il vous plaît. please. Maintenant, vous me comprenez? Now do you understand me? Hein? Oui, papa.
Et l'homme en tenue, si vous l'avez beaucoup aimé, vous l'avez aimé. You loved him. Vous l'avez aimé. You have loved him. Aimé. Loved. Jusqu'à préparer chez vous. Cooking Allez lui donner. in your house and go and give him. Faites pour lui les choses que vous n'aviez pas fait pour un homme. Jusqu'à laver ses sous-vêtements. Washing his underwears. Et là, je vais te poser. He said, I will not. Et quand il vous a éloigné, He took you away. il vous a abandonné. Vous avez rendu compte que vous n'étiez pas la seule. Il vous trompait. He was cheating on Et you. vous a trompé avec votre meilleur ami même, On you with your qu'on best appelait friend. Doudou. That was called Doudou. L'erreur qu'elle a commise, qu'elle avait les problèmes avec son chéri. Un bandit dehors lui a dit, viens, je prendrai soin de toi. I would take care of you. Et elle a négligé les And she problèmes. neglected the problems. Elle pouvait arranger cela. She could have Et fixed elle a it. laissé son chéri She partir. let her darling go. Aujourd'hui, elle regrette. Today she regrets. Elle allait de bandit en She bandit. went from thief to thief. Et c'est un jeune homme, And it's a young man. un don juan, un bandit, A thief. un laid même, An ugly man. laid par rapport Ugly à celui qui devrait vous épouser. That should marry you. Donne-lui le micro. Alors je parle, le jeune homme si même, il est déjà foutu. He's finished. On l'appelle Michel. He's called Michel. Il est malade. He's sick. Alors je parle, il a le VIH. Time I speak, he's HIV positive. Mais donne-lui le micro. Give her the mic. Homme de Dieu, Man of God. dans le règne de l'esprit, dans la dimension des prophètes, In the dimension of prophet. il y a ce qu'on appelle la provision des destinées. What we call destiny Parfois, provision. quelqu'un peut épuiser les provisions de sa destinée et c'est fini, il n'y a plus rien pour lui, c'est fini. Sa vie va finir sans faveur. Mais la femme, si, il y a une faveur. Donne-lui le micro. Give her the mic. Donnez-lui un peu le micro. Give her the microphone. Donne-lui le micro. Give her the mic. Madame, Madam, regardez-moi. look at me. À l'heure où je suis en train de parler, At the time I'm speaking now, vous êtes en train de prier Dieu you are praying unto pour God voyager. to travel. Vous voulez partir. You want to leave. Ça, c'est vos pleurs devant Dieu. These are your cries before God. Je vais vous dire ce qui va se passer. I will tell you what is going to Il y a happen. un jeune monsieur There's a young man qui vous avait fait la cour, dit qu'il vous aimait, qu'on appelait Eric, called Eric. un gars de l'Ouest, A man from qu'on the appelait west Eric side. Simon Eric. Eric, Simo Eric. Hein? Simon Eric. Simo Eric. Vous êtes séparés. You separated. C'est quelqu'un que vous avez aimé, mais la relation était très brève. The relation was brief. Il n'est pas au Cameroun, He's not in il est en Europe. He's in Europe. Zamatekate, Zara Idras Menrosen, Sagour. Mes yeux sont ouverts pour voir, My eyes are open to see. mes oreilles ouvertes pour entendre, My ears open to et hear. ma bouche ointe pour annoncer les oracles de Jésus-Christ dans ma génération. Into my generation. J'ai vu cette femme I saw this dans une vision de l'esprit in the vision of a à spirit. Simalène, In Simalène. à Yaoundé. Yaoundé. Et Eric Simo And Eric va la contacter will contact et il l'aidera à voyager. shall help her C'est une travel. parole certaine. It's a word that is sure. Elle s'accomplira certainement. Certainly come to pass. J'ai envie. I feel like. Attendez. Wait. Donnez-lui le micro d'abord. Give her the mic first. Je vais faire ce qu'on appelle une virgule prophétique. We do a prophetic comma. Connaissez la virgule prophétique? You know prophetic Madame, comma. donne-lui le micro. Give her the mic. Vous aurez deux choix. You have two choices. J'ai vu Eric Simon. I saw Eric. Vous allez choisir You will choose entre lui et Blaise. him and bless. Madame, vous allez avoir l'embarras de choix entre Simon et Blaise. Blaise, c'est un bon blanc comme vous. C'est un jeune homme brun comme vous. Simon, il a un tel chocolat. Vous allez choisir. Mais le problème, c'est que comme vous n'aimez pas les bruns, comme c'est les noirs que vous aimez, on ne sait pas comment ça va faire. Dans tous les cas, bon voyage, joyeux mariage.
na lobaki yango na bandela na sepelaki makasi na prédication oyo sur la sexualité pasteur Marcelo alobaki kasi yamboto kuma na mate ya pasteur Marcelo na lingi tolanda eske makambo oyo ba musique chrétienne nani boy ezopesa ngai mutu ko soit yamboto continuer makambo oyo na lingi avant pour tout consommer extrait entrée makambo oyo lekaki na stade de martyr ya mwana mboka pasteur Mike Kalambai mekasiwana na lingi tout en là ndenge danseuse oyo azopesa témoignage ndenge basenga sous-vêtement pona kaka akota na orchestre to pona kaka akende poto. Ça c'était au micro. Il y a confrère Nabiso Papigen, mon ami personnel que je salue en passant Mbotenao Papigen et toute la famille. Na lingi bo yoka interpeller bino etali sabino quelque chose. To percussion musique ite ya me yebaka yebelaka vision. Tala ndenge danseuse oyo a lui ko expliquer comment est-ce que basenga qui est sous-vêtement pona akende bongo poto landa. C'est-à-dire, est-ce que mon éloko banda ko rêver? Pour Miki les a rêvé. Siko Miki nanga na ya na banda no rêver Miki te na ba importance na ngote. Et na ba na importance na ngote ngasko tango ozokola naona makamususu obindenge zalaka ki jeune fille nanu wana ozokolela nanu ema koningana wana ozozo eloko o seriete menzambe sko yo otsa batu moko oyo bakoko otsa yo tambola normal po ozo eloko wana oyo nzamba prometaki yo donc pona nga na olobango bongo parce que nandozo ono saite mais siko fi oto zaene danseuse na somususu yesko ayebe dati na poto parce que rata da poto une fois dans orchestre mon boye ayeba déjà ce qu'on valeur à poto donc yem tando ko tsanga be esprit to komba kangi biso ngano lu bato zonga na biso kongo no rezoye ba camarade na nga ba master na nga ndeni to zalaka et tout bobo ngasko buna na kongo nze ba lokanga na otaka buna na kongo ba master to zonga abiso to zonga yo sakana poto ngande na rata da kutu poto ba mindo kande to mona boto bi malibanda te Soulage. Tu sais makambo ado ya ndoko tsange esprit tout ça beaucoup. Bakanga bino na Rwasi. Ouais. Beta une semaine donc so to bima kaka dès tu to beta samedi to bimi vendredi. To répéter mba moko alilboy ba massa si ba koma ki donc ndeka ezala ba makambo à l'époque wana. De systématique. Et c'est tout ça qui n'a pas tout sous et tout ça donc compliqué quoi. Ok. Alors il y a un bisco rêve na yosiko yo. Tant osiko va OK donc yo na kilo boulano mikilité. Te na boulate. Oh. Mon akinde ba nyeso boula mikili. Mais à l'époque on peut to bando boulon na ntin au boulon ce tango yesko na million doule au moni peut-être ce ko meli. Parce que bele ba kotandu le point mikili yo kotandu ce ko pona boulé. Ngasko tango na sentiment ba master mongo boy to bando zanika na quartier. Yé mtamema ngasko na empire to kenda na ye to kenda ga gambela to mona ngo. Abina onde za boy empire boy na boy to kin sa teste once ko papi texa ye azoluka mo ba fille tout ça bo to kenda to kuta ba joli bébé na pese mbote ba zizel ba tsaka et tout to kuta ba ser wana bazala penza wana ba yamba biso tout ça teste bango tout ce ko to yaka na loinga sa teste wana bango ba tika na bango copine yangu tumoko bala na mundele akendaka na ye à l'époque ngo docteur Panzana kado visco e bandi bango ba kei nga atika esiko na musique au montant na tika na musique wape le roi de makamba poto banda obeta manongo pe wana témoin pe na tsayi voilà na empire donc ezala no moi ma lili ka normal quoi na kuzobina soka tozobina siko tangu na eko yo kande makamba poto tangu na kendaka oyo kisi njo ataka memanga chez Kofi Olomide na pese mbote ne siko ne na eko alie mtesanga na omemo na poto bilo mwa bon na biso Kofi ouais no memo na poto nde zaka soaju dans ces obina binana na yoki na ngomba poto mais na zaki vraiment atenira konte poso ke zaki ke na zaki na esprit oyo ke mutu mo la poto nzala tangu basenga nga kadingi na nga na ngana na longola kadingi na mpona yo luka poto mais tellement na yebaka vraiment makambo wana ezala na te na mo bosenga kading na tiki na bakapoto na bino nyoso na kenanga dona kenda nanga tinande pe na kutane mene ya pe a prometara pe poto prometara poto na memo na poto mais na ezala ga ndengo wana kaka mais jour réalisaki
Abi pena que non, ok poto. Aí tu vandaka Zidane, ok poto. Zidane, Solange, Bibiche, Judith Mandeni. Judith Mandeni, ouais, biso 4 wana. Boke lobi na tongo. Na ba musicien et tout, qui ba musicien. Ye basko boza ba danseuse belé ba beti 4 danseuses boy. Ba okende. Tokoma na aéroport, ngana danseuse aso mususu ba freiner biso Zidane na Bibiche na Judith baleki. Mama na biso totika lisiko wa to li tozoka nga prise tozonga pose bozonga te bozaga na aéroport wana njili. Bozaga na aéroport. Abiboya te biso tozonga na range. Esika ba mise musu batika laki. Preza timba bozonga ba pakola no yomboti. Comprendre makambo changer. Ay bozaka wana na aéroport. To vanzo atina pourquoi to zipe vol. Biso toye to comme suna Roissy bakangi biso et tout. Donc to avez vraiment ba quoi kana bino nyoso nzela mo bino 4 ans. Te bazidane balekala. Ouais ngana dans ces sommes bibi. Donc quand des complications banda ki Congo ti et peu la poto ti ndenge pe via ya ki boya zu ba avocat ba bimisi biso. OK. Mais ce qu'on a zone moi c'est pas parce que le mot lobi ana autant ba singi au kading. Ba singi au kading on dit. Parce que les hommes sur la poto on vérité pour le problème. Ouais ba singa. Ba singa kading des alaka bolati na telemi na ye. Na groupe bato pesi bazali baninga na biso moko la bango lobi ke no pesa ku kaleso lati siko na mitali muto défendre nga pazate bango sonje bazali d'accord na pesa na moni ke moyena pesa ezate na osani wana mutasinga mwana mwasi asinga ku pesa kaleso no lati wana journée ngasko na mutu na nga na boule siko so na pesi na otika na mutaki siko yo so na tike mutake na butu ezala ndenge nini na yebite ole na pensaka na vivre ango ole na vivre ango au moins na limo na yebisi baokaka na lobe pelote na bika na zo ya kwa l'occasion ya uvandika bono yo pesanga bono kopirine déjà bien non na ye ko ya ngana kuti bino ngana ye na nga na ye comme ko bina lokwa bino ndeti bozo bina nga pe na ye batinzi ngana ya na groupe presse bino bozali ouais siko bino mamoko attaque to kana tembo takenga mbamo kaleso siko Nathalie na otala na gauche otala na droite mutu oyo défendre wazate ke non te apesa po ani so quand nous avons fait longola ngo pesa ye ouais so nga sana oni na yebite après autour pété pour yeba so nga sana na lelo siko na kilelo oyo nde na komi mukolo boye na koma omona peut-être ezaki nzambe mutu alukaki moyen ya kobengana nga peut-être ezaki place na ngate ozomona parce que nzamba sala na makambo be ezaki place na ngate alukaki moya ko bengana nga wana yango a travailler ki na esprit ya moi sona parce que azero wana ti chef ten na bino te à l'époque wana na chef ten te bo asingo kading na comprendre phénomène ngo tatuka na comprendre phénomène ngo te ngaka nde na mona lelo oyo ba histoire na bango moko nde babetelaka Nathalie boy na bisko nga na participer pe na histoire oyo Natala na ba c'est que nzambe mutu alingaki ezala bongo donc mais là yako kutana pe na vie mo boy nakuta na ye mtatsindenga na kende kuna tunakuta na ye abibina na bini et tout ça va kende kuna baninga po lobi to banda musala donc comme c'est une journée donc comment vandana quoi kende vandana comme na qui na bilamba te na de sel moyen na moneka au défendre pas ba master mais si bon na zo ya na kezo ba forme na petit peu sentide na ya kezo ba forme allez libela tout la muisi wazi ndio sala siko ke no ke luka na yo na siko pe mene na beta kiwanzenza vya bia donc moi no pour na transformer na la diva donc mambo simba lelo pe diva sexy yo arrête ça mikili donc moi vous avez pas question ano bila chakuli bundaso ba akenda na mbe mukebwe ya moi si Fouza Judith azab Judith abala Judith mande na pese mbota bala mukebwe bila chakuli bundaso abala moi ça ya fila basele oa misena biso fila basele mwana ngembo yipinale mutakanga pena oba dansisi babalaka te tala kuti mambo ekimanga na mutu badansisi babalaka te Judith Mandeni ye wana na fila
depuis bavanda ti lelo papi kakol na linda ti lelo libala kitoko babota bana bango gu siko yebisanga siko kende otuna mobali wa papi kakol badasi baka bandumba opeso mbata opeso mbata parce que yebi bato baza boye bodo ya ça dépend ba joni oyo kutana ye jo soki ana ye jo moko boye obulelo ramba moko donc pour moi sinon ça zara ne ndumba so non obalite soko bali okomi moi signe donc eza utu keso moko te bato wana batuna ndeti papi gani vraiment na ndimita ko tuna ngabongo yoka badasi bazara bandumba soko tuna ngabo wasi papi gani yo yebi to vanda na kati voilà alors sikoyo tango bokomaki mikili tango mikili yango sikoyo ni bino vanda yo bakabole bino yo ke vanda kuna yo ke vanda kuna bazoezo bino to bazoe bino tele wapi ta bokom na mikili biso bazo so palais biso palais bazo so palais ba danseuse bana ndako na bango ba mise pe bana chez bango to vanda pa ba pavillon biso bana vanda na plaisance vous avez nos cartes. Vous avez pu n'anda qu'on est na plaisance na Malilia à l'époque. Biso peut oser na pemben kawana. Na ba biso na ba ta bureau pe bazai ka pemben na biso. OK. Siko bando kanga bino te pas vi kala bando kanga ba danser ba bimate. Biso to bando bimande to lingi en plus siko to bande ko luka château rouge biso moko. To ke to tuna rapona ke château rouge ba laksa so bozwa très au bokende boboz biso moko to zongi pe na ndako to yepe to lambi et tout. Ouais. Siko bato ndo yoka na sango bato yoka na bakombo yoka na sango. Leo ndo mona bon. Est-ce que leo yeki pondo se fo mona na batongo po mato eleka ipasi mingi. Non, na yoga na basero. Ouais, basero to bando mona bona ba concert. Mo kande tipe na presa ko beta no tour net na restaurant. Basero na biso tour bando teka wana donc basero bazebele basero na biso ya poto ba Claudine Kinwa, Christiana Kwasa, ba Pepa Akudi. Donc basero belé ba époque wana ba mère Malou mon mère Malou konani yango madame poto mère Malou muta beta la l'an 2000 ya beta pena lanti bien l'an 2000 bakoma pena l'an 2000 na miso ya bomona ka sermo boy maman miso beta papa l'an 2000 ebi makabwa sera 2000 to binani ta kuliboda non mais quand même ça le bien ba biso kitoko poto zala kitoko à l'époque ah bon ouais ba artiste bazala vraiment na valeur mingi na poto ya kosakate ya makasi ba ya biso ouais artiste nyoso ouais ba biso bien donc bien makasi quoi sikoyo d'abord eloni sala ki yotika na poto to ba kokima bon nakima na ngai yokimaka okima nde bakimsaka non to bima eliti watana be goga na pese mbote bele goga moto na tembe ese misela na bitala oya okima akima na ye na krabino tele wana papa moteba bobo belo wala eliti futokutana rapidement moto na tembe c'est pour yona kimsaka bon nzambe bon mutakim sa te zaka ke to moi d'origine parce que na autre ba ukala mingi te mama to ko Zidane mukonza mama ye ba pesa ke autorisation ya kotika na poto bon tanga mona okina ouais pesa ke autorisation tanga mona ka okina to bando coopérer bien à l'époque donc na ba tinga ko to Victoria na loba na chance mo boy na ba te sondeni donc ton na donc makile kutana Zidane mais Zidane siko à l'époque wana ba benga siko mama ntoko yo danse zo ye karaboy okanga manimba moko siko ngana mona ngote ya mona ke na loba ke makambo batu ba déclarer ko mo batu na kuta ba saka ba mona ki pasi ba sari ngana ye bien ngote parce que bato yo bazaki que oh batu soko koti bazo banga soki ni Zidane boy nakuta bango bien gentil nanga ozomona donc nakuta bien donc na sala ekutu maka mususu okutu muto koko sala te
na meki yango pe boy tozaka bien si to yepe poto tozaka bien ina tanga monika oke na ye asoli nanga ke mwana mama tala bobonga nazokende tala réalité za lobi nini donc wana mona pe na ndenge na meki kobenga na quartier na biso kuna ya kitambo na bengi bavie na nga nazoya boyebo nande babe soko ye petit obeta o donc bavie na biso kitambo babe soko zongi awa tokobeta bafimbu ndezela donc na mona ko mystique bato yo banderole te bachelo banderole balingi te nga kasi botela nga ma banderole na oya boyanga babi yo so zongia obeta yo nde kobeta bavie wana wa époque wa bando sivesko ba maya makelele bani donc est-ce que bavie na nga do bando sepela bango pona bango bando sepela fort na bina nde na bando bina siko bando sepela na bango petit na bango mudasa siko baboyi mudasa zonga mais tango zidane pe doji boazo ke na tobima na biso donc tokenda après to sola zidane kimsaka otoloba Zidane Nadine Molisho pesa kaka kunga kaka alobi na po yazane libre azokenda tali siko boy na yebi mère to sola pe na mère donc na sani donc so na bina kende boy na yebi situation te tam supe do yenge ko sala azongi boy na boy muto pese conseil omoni muna po muto po pese conseil ete bon ezena o ma BPT zaki bien Présipe tant mona ni kutu na ye boy to boaka kutu ta ko pe ozopsa zong sipso na kin mais atika kina ye tant amoni pe boy to atuni biso kutu bi boa kite na boa kite bo tambola bo to ya pe na concert na boa kite bo tambola bo te prise mais faut boa ka so boa kite bo so mbila kangi no Congo wanzo pe ça so ba conseil type nde to zaina so na relaxo bien ouais na bada tout ce que malobaka non ba leader ba sasa ba danseuse bon kin question pe son âme azay sauter comme non ma solo yo beaucoup temps non pas kin question mener que na mona ote que le cas ça te na mona te ata mo commande proposer bien yo le danseuse moi c'est rabio ya no grave te presse balonga non yo le no sana yo bi le presse sana yo jamais te o mode menea azaki muto yo ayebenza mbende makasi donc il ando pratiquer vraiment ba sentiment bébé ti yazaki mutu mo ayebenza mbe donc azaki ko comporter mal le rôle mutu normal quoi le wa mutu non mutu ali comme ça na edo na go boma ete voilà donc on peut obliger oté koko obligé oté donc ayebo solo la solo vraiment les solo normal soka lingi yo bosali mo histoire na bino muke na temps o esenge simba mais aoza wana te ke po abanda ko sala ba pratique non eloko wana nde natika ko mona oté yango na lobake na mona na ngelo mabete na zana nga à l'aise donc après batu mususu na ebité o ba mona mais ngana mona ngelo oté donc voilà. Alors Solange Kufwanga bete bisono sikoyo ko vivre na poto sikoyo omona ka ba rose na ba rose ali esengo to omona pe ba mona mbo mafula ku mundu omona be pasina oui poto ebaka biso na ba touti bakina bandako ba mère omoni lelo génération changer na kini omona mwana 20 ans azada acheye moi parler moi nini ebo somba daka belo ebo ça donc échanger biso siko ba ajo to ela ba poto wana omona utina na ndako na bino ba moko kimi na ndako balugi mtopeso éducation manunga nzela zane pete oyepe lisusu oyo moka ko ozomite ya magana nzela tukutana mambo ebele oye na poto pe boyo na yo muta opeso conseil azate donc tokutana mambo ebele o vivre biso la ba poto bonga na vanda na poto na kutana baku ebele surtout o baku msu na kutana on pe na poto mutu msu po ozala pete udaya pe ezayindeni nga kutana tse bakwa mne exemple na pesa eloko ane tushanga uvanda nazwa parler uvanda sko na bato parce que biso ba Solange moto vandaka makamsu total ngo mais to vandi sape bato ozomona ozana bato yamba bato ko muto yamba ba master
babeta o banko kenda pena osala ba clip oya okuta ndako babuka ndako babuki bayibi o ba forme bayibi o na bakadingi na bakadingi ba repérer sikoyo eloko chose est grave bo vandi sko bonde ti yo papi gen nga na olela sko ba plan nga yo po ye po bando le lisanga ba plan ba tu bayibi yango okay yo sko zwa ki da ba plan nga obombi yango sheyo siko sheyo wana po vanda grâce nanga kaka ozwi sheyo wana pembeni nanga siko oyo obetinga siko eloko wana ominga ba plan obomba na nga na olela nanga yo pozo lia fufu nanga to olela ensemble siko nga siko na mutu abatu naza pe na ba petit na ngebele bayaka mo boy sala kaka ba petit na yo boy ba petit tout ba komi triste to sa sert na biso boye te to sa sert bote mais nga mosko na kota duta ba petit na mona master aro ba master ba kokupe kozala na raison ozomona mais ndenge sala kaka vie na biso tango dadi mabibi na pese mbote tanga yoka kaka likambo wana boye pour vie ko grimacer bango ndena boye na bengi dana kisasa ba pesinga biloko na oboka ba porte ndako na bino nyonso to tanga sali ka grimace wana boye pour fi moko azali ko ya bimisi secret bindenge za biloko eza la place bo moto wana ngo ye totali moto to lira ne fufu moto to lira ne fufu siko tuna ye asala bo na sali ni eloko te to swana te de omona ke na poto so yebisanga biloko na ngai ebeta ta prix de 2 semaines e bomba makaka na lela kaka siko to na zoko na tumba kengo na zoko lote po na ebeloko zwela kengo te na bakaleso ozwi nyonso tu osasi siko osala nango ni omoni ba vite okuta nango donc tokuta mambe belé ba blessure otali siko yo copine mo bo ozalaki nozomona pe le roi famille na betu eloko wana donc tukutana makambo eza makambo belé wana kutaka mukie mais makambo belé momo na tovanda boye ozoko kotala ka mokili donc eza pasi yango moni ngala vanda na batu trop ya malamu ya mabe yango mo misona saki oyo uchiko leka mikolo batiaki wana na lobe mo eloko mona erreur wana na kote na erreur mo yo pesa exemple ya ba shege na ba ndumba donc eloko wana kuna kopesa ngo exemple te parce que tellement nini ko sala mission na ba pression ba colère wana obimise lo mo boy met obike no bolongola e beta mikaka mais elo mona ti biso to ebi nzambe to kopesa exemple te que mon comportement oyo fozaka ya ba shege ya ba ndumba donc te que na ebi nzambe na ko juger mutu te omoni na ko juger mutu te donc voilà quoi. Ok. Na pesi la profiter la pesa Francis shege na japonais wana batu na ngai donc eloko wana touchaki bango makasi kufonga biso pa bato lingara yo vraiment yo pene muto za mama ya batu nyonso yo mo ngo bwaka lisusu komi susu keno Yambo totikela yo sombele suka bisanga prédication ya liboso ya pasteur Marcelo tangu après liwa ya mama Blanche tunasi na sepela ki na prédication oyo asala ki sur la sexualité batu ebele ba bakate sodomie c'est quoi la fellation c'est quoi est-ce que il y a production universelle to ndengeni mais pasteur Marcelo azwa ki soin ya ko expliquer sexualité oyo landa yango na simatoko zonga pona kotalisa yo prédication ya liboso ndenge pasteur Marcelo abia kufaki mais asekui et landa na sexualité oyo pasteur Marcelo Atea qui suivait. Le cunnilingus. Cunnilingus, c'est lorsque l'homme lèche la partie intime de la femme. Fellation, c'est lorsque la femme met dans sa bouche la partie intime de l'homme. Sodomie, c'est lorsque l'homme, au lieu de connaître la femme par le moyen vaginal, la connaît par le moyen anal. C'est ça la définition de ce qu'on vient de dire. Alors, ce qui est normal et qui ne crée aucun problème, c'est la voie vaginale, où l'homme connaît la femme par la voie vaginale. Mais pour ce qui est de la fellation, cunnilingus, sodomie, il
y a beaucoup de problèmes dans les couples parce que comme il n'y a pas de verset clair à ce sujet, il y a tout un débat. Voici le débat. Il y a le débat de ce qu'on appelle les libres penseurs. Les libres penseurs disent ceci, que le corps de la femme est à l'homme, c'est-à-dire tout le corps. C'est-à-dire si on te donne tous les corps, tous les corps. Et eux, ils disent que l'homme et la femme dans le mariage peuvent tout faire tant qu'ils ne se font pas mal et tant qu'ils ne se donnent pas des microbes. Mais il y a d'autres maintenant qui sont stricts, qui disent qu'il faut seulement la voie vaginale. Voici. Dans le domaine du mariage, on ne peut pas venir ici dire faites ceci, faites cela, faites ceci. C'est des telles questions, on y répond au bureau. Amen. Ça se répond au bureau. Mais voici ce que je peux vous dire de manière générale. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. C'est-à-dire quand tu fais la fellation, le cunnilingus, la sodomie, après tu demandes pardon, donc ta conscience te reproche, c'est un péché, ne le fais pas. De deux, tout ce qui détruit le corps, le temple du Saint-Esprit est un péché. Si quand tu fais ça, ta femme, elle tombe malade, elle a des hémorroïdes ou il y a des maladies dans la bouche chez l'homme, herpès et tout le reste, donc comme ça donne des maladies, donc ça détruit le temple du Saint-Esprit. Aussi, tout ce qui se fait en imposant à l'autre, l'autre ne veut pas, toi tu veux, c'est de l'égoïsme. Et souvent les chrétiens tombent dans ces choses-là à cause de la pornographie. Quand ils regardent des films pornographiques et ils veulent faire ça à leur femme, ils veulent ça, mais la femme là que tu regardes dans des films pornographiques, certaines prennent des médicaments, d'autres, elle est une prostituée, elle est habituée à faire ça tous les jours, tout le temps. Maintenant, tu vas prendre une jeune fille qui n'a jamais fait ça depuis toute sa vie. Depuis tu as regardé un film, tu veux. Ah, il y a un homme, par exemple, qui voulait faire ça à sa femme. Il a dit, ok, moi si je veux prendre une grosse banane et puis on va voir chez toi, ça te fera quoi? L'homme a fui. Alors, ça veut dire ceci. Lorsque homme, toi tu veux faire des choses à ta femme, pose-toi la question, si tu étais une femme, tu aimerais qu'on te fasse ça? Voici le principe. Lorsque la Bible n'écrit pas les choses clairement, comment tu peux connaître la volonté de Dieu? 1. La paix. Quand tu sens qu'il n'y a pas la paix, fais attention. 2. Quand il n'y a pas l'amour, fais attention. 3. Quand il y a la violence et la brutalité, fais attention. Nous entendons, c'est vrai, qu'il y a des femmes qui aiment la brutalité, qu'on leur fasse des choses brutalement. Souvent, ce sont des femmes qui ont des problèmes psychologiques. Ouais, quand l'homme est doux, ce sont souvent des femmes qui ont un problème psychologique, qui aiment la douleur. Elles ont le plaisir par la douleur. C'est un problème psychologique. Souvent, ce sont des filles qui ont été tapées, insultées dans leur enfance. Alors, même quand elles se marient, elles aiment la douleur. Donc, c'est ça une déviation. Mais les déviations clairement écrites dans la Bible, clairement avec verset, c'est l'homosexualité. La Bible interdit à un homme de coucher avec un homme, à une femme de coucher avec une femme, c'est écrit clairement. La Bible interdit de coucher avec un animal. Ça, c'est clairement écrit. La Bible interdit de coucher avec quelqu'un de ta famille, l'inceste. Ça, c'est interdit. Pasteur Marcelo alobi akufaki sikabwe asekui tobituna asekui mokoto asekui na Mama Blanche ensemble. Est-ce que molimo Mama Blanche et côte na kat naye, il a essayé d'expliquer Mama Blanche difficulté oazo ki sikabwe a expliqué moi en quelques lignes makambu o ele kaki comment est-ce que se makambu oyo et ça que et sunaye ekoma down ndenga kendaki moi congé kuna na Barcelone, tu makambuane à Pasteur Marcelo et ça avait fait que couler beaucoup d'encre. Il y a eu tiraillement entre hier na confrère na Etopen de Konaye
pasteur topé prophète Denile qui séjourne maintenant aux États-Unis, précisément à Dallas. Est-ce que Akimi to Akimite, est-ce que Abouaki Ngunda kuna yemokabi Abouaki Ngunda te ali kopema me akozonga bongo na mboka Ngumba Kinshasa. Est-ce que soki azongi pasteur Marcelo akotika ekimia to bako visiter tala kunseki tala kumamba eloko inango esilaka te 40 jours o salamaki ya matunasi toyokaki ba prédication awa les pasteurs étaient abattus yamorabi na kufaki mais sikawaboe na zongi a ressuscité résurrection na ye ils allaient sur quel plan degré pasteur a parlé en langue awa ndimilanga yaya yomoko yokala koloba mingi te landa sikawaboe culte moi extrait culte il y a première culte oyo après il y a réapparition il y a pasteur Marcelo après Liwa il y a maman Blanche suivez voilà.
de nos extensions de par le monde et toutes les églises qui te servent dans la vérité. Bénis, manifeste-toi. Seigneur, exauce les prières qui ont été faites pendant ces moments de prière, de louange et d'adoration. Loin ton messager, ton message, pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Clap your hand for Jesus. Plus fort. Pousse de cris de joie. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Clap your hand for Jesus. Clap your hand for Jesus. Acclame, acclame. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas saluer 10 personnes, tu dis, voisin, que Dieu te bénisse. Ton voisin de gauche, de droite. Acclame, 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 acclame. Yes, I'm back, I'm back, I'm back. J'étais mort, mais je suis ressuscité. Amen. Tu as raison de l'acclamer, tu as raison de le louer. Le diable est échoué, rien ne nous arrêtera, rien ne nous sauvera, rien ne nous arrêtera, rien du tout. Oui, oui, yes. La joie du Seigneur est ta force, la joie du Seigneur est ta force. Alléluia. Maintenant, passez directement, partagez le déco. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Ce culte a l'esprit de débordement. Amen. Nous présentons nos excuses aux internautes. On n'a rien respecté aujourd'hui, mais il y a des cultes comme ça. Amen. I'm so glad to see you today. After 1 month, and God resurrected me by this power, in this fire, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Anglais et mke. Blanche est morte, mais Jésus est vivant. Et même Blanche n'est pas morte parce qu'elle est vivante en Jésus. Nous devons continuer à servir Dieu, à louer Dieu, à élever Dieu, à gagner les âmes, à prêcher l'évangile, à annoncer la parole avec force, avec puissance. Parce que nous n'avons pas cru en une femme, nous avons cru en Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu parfait. Et la vie continue, nous devons servir Dieu avec la même force, avec la même puissance. Alléluia. Nous ne sommes pas une église en deuil parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité et nous devons continuer à servir Dieu comme avant. Sinon, nous sommes des idolâtres. Sinon, nous
nous sommes des idolâtres et moi je ne suis pas un idolâtre. J'ai aimé ma femme de tout mon cœur, mais j'aime Jésus plus que ma femme. Et Jésus me dit de continuer à le servir comme avant et je vais continuer à le servir comme avant. Et si de là où elle se trouve, on pouvait lui donner un micro et on disait à Blanche, qu'est-ce que tu veux? Soyez heureux, servez Dieu, je suis dans la joie. Amen. Tu l'as aimé, tu ne l'as pas aimé plus que moi. Et s'il y a quelqu'un qui veut être triste ici, c'est moi. Mais regarde-moi. Alors jette ta tristesse et ton deuil et servons Dieu. Ce n'est pas mon jour pour prêcher, pasteur, mais je sens les guili-guili spirituels. Asseyez-vous s'il vous plaît. Dis à ton voisin, ne rate pas les 20 matins. Dis à ton voisin, ne rate pas équilibre. Ça va être du boum. Amen. Depuis le mercredi, nous avons été bénis parce que je suivais à distance par un homme de Dieu formidable, équilibré. D'ailleurs, c'est Blanche qui m'a parlé de lui en premier, il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans. Elle priait chez pasteur Nsimba, la borne Limité, en ce temps-là. Elle disait, il y a un jeune pasteur, mais il prêche bien sur la prospérité, il est excellent, il s'appelle Raoul Wafo. Elle me disait tout le temps ça. J'ai dit, ah, ça c'est quel genre de personne? Et un jour, je suis allé à Goma, tenir un séminaire dans l'église La Borne, l'arche de Goma, et on était logés dans un même hôtel, et je l'ai vu, et je l'ai beaucoup aimé. On a déjeuné ensemble, on a parlé, et de là, une profonde amitié s'est tissée. Il m'a invité à prêcher une fois dans une de ses conventions en Côte d'Ivoire, un travail excellent, merveilleux en Côte d'Ivoire. Et on a toujours été ensemble, on se rencontre souvent quand on voyage, des coïncidences dans des hôtels. Et je n'avais pas encore reçu la conviction de Dieu de l'inviter parce qu'on ne cède pas la chair pour la céder. Mais là, Dieu m'avait dit, il faut inviter le révérend Wafo. Il a un message pour la compassion, surtout pour cette période dans laquelle vous êtes, ce défi que nous avons financièrement pour la construction du temple, les entrepreneurs, l'équilibre dans l'église, parce que c'est un homme que Dieu a oint dans le domaine des finances, a oint dans le domaine de l'équilibre, a oint pour challenger les chrétiens à être excellents et à faire des grandes choses pour la gloire de Dieu. En soi, c'est un Congolais qui est né au Cameroun. Chaque fois que je le vois, je dis, mais tu es Congolais. Mais Dieu a décidé qu'il naisse au Cameroun. Il est marié à une merveilleuse femme et vraiment une femme très humble, très simple. Et je crois qu'un jour, elle viendra aussi. Sous vos acclamations, nous recevons le révérend Raoul Wafo. Acclamons le Seigneur. Voilà, je crois la régie nous fait signe, le temps est arrivé, le temps, on a débordé même de 5 minutes, c'était ça, l'émission de cet après-midi, tout le monde qui total, ça y est, comment est-ce que boyokali sous vivacité oyo pasteur Marcelo Tunasi a zongi nango yemo abi j'étais mort, je suis ressuscité, si kabwe même Maman Blanche vit en lui. Maman Blanche est ressuscité spirituellement. Il n'y a personne qui a gosé la mawa. Il y a Maman Blanche Kolekaye Moko. Quand tu es passé, Dieu lui a demandé de répondre des choses comme il se doit. Donc, pour tous ceux qui aiment pasteur Marcelo et qui ont compati pendant les obsèques, il y a Maman, et après qu'on soit fini maintenant, la récréation, fini Matanga, fini les deuils, si Kawaboye, pasteur Marcelo, Azongeli Masoro Naye, comme il se doit. Tukuli, qui a Makambesili, les linges sales, c'est là en famille, il y a des nipi Azonga comme ça, Moussale Nzambe, et continuer. Mais on ne peut jamais conclure cette émission sans pour autant souhaiter un très joyeux anniversaire
Alex Première Dame, Maman Oro, Maman Olive Lembe Kabila qui fait son anniversaire aujourd'hui. Alors, au nom de toute l'équipe de la radio Loco Télévision, nous te souhaitons un très joyeux anniversaire à toi, Maman Olive Lembe, la femme de notre ex-président, sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Voilà. Portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein. Chap chap. Et tchara. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo